Mon frère Papi Gen, oui, piqué ma somme et comment ébélé dans mon kilo. Ah, mon frère Jeff Fongé, tu comment vivre Sodome et Gomorre. Baninga tango kokie, Papi Gen metolo bela vie, Papi Gen, Papi Gen metolo bela vie. Yo suis sauté par Nazaraka moninga na yote ngai se beniko popo lipo kuluti ya baleki Nazaraka moninga na yote pe na kotikala kozala moninga na yote Papi Gen tolobela vie Mister Siatoul Nazalaka moninga na yote Papi Gen tolobela vie. Est-ce que nga naza moninga na yo to toza baninga na bango tozalaka baninga te jaza totikala kozala baninga Papi Gen tolobela vie. Ambro Jenny, Papi Gen, nazala moninga na yo te, Papi Gen. Nazala moninga na yo te, Papi Gen. C'est impérateur de Modogo Jaffa pour faire des Finchman. Papi Gen tolobela vie. Est-ce que nazala moninga na yo te? Est-ce que nazala moninga na yo te? Papi Gen tolobela vie. Nazalaka moninga na yo te. Je suis pas ton ami. Papi Gen tolobela vie. Ça c'est Lidjo Kwempa, le grand samouraï de la nouvelle génération. Papi Gen tolobela vie. Est-ce que ngana moninga no? Nga master no. Nga mata no. Papi Gen tolobela vie. Nazalaka moninga na yo te. 4 fois prêtre Washington grand pays. Papi Gen tolobela vie. Papi Gen tolobela vie. Solas Kantus Papi Gen omoniango José de Londres Sida Bilele Nazalaka moninga na yo te Papi Gen. Moi c'est pas ton ami hein. Voilà moninga no te di. Bayuma wana 1 euro na poche. Obeta masola 1000 euros. Ke badi. Nazalaka moninga na yo te. Papi Gen yo ebite azalaka moninga na biso te. Ngai mo grosso na Napoli nazalaka moninga na yo te Papi Gen. Nazalaka moninga na bango te. WS Production, Willy Sionga. WS Production, Willy Sionga. Voilà, on a perçu une beauté partout. Bon, Kolanda, les sous-biso, oui, na tolobela vie officielle. Merci. Na bande koyo bo disposa ka batam na bino bo pesa ka biso matoi bo yo kaka tolobela vie. En tout cas merci. Na lobaki hier que toza quelque part moi vacances mais et koki ko empêcher biso parce que na comprendre que et belé baza na besoin ya tolobela vie et belé balinga ba mon biso boye. Mais tous les rapports en bâtissant surtout l'équipe, c'est que il y a Koloba ezali, il y a un moni, heure mon ressort le bezate, tu préfères rapper, que 7 heures pour ça sert à rien au les capos le bano, au ça n'aura pas mission mon robot ezanga mutuna makolo. Si j'ai oyo toza kolobela mikolo yo il y a kokata nzoto, kokata banzoto, na ebisaki bino que ezalaki eza mingi complexe des abosalabato. Alors hier j'avais fait une émission où on a recevoir beaucoup de fils moi et belé bande ko bengi un peu partout maman mo bengi ngai a yebisi nsali na yeko leka lelo pona na sola makambo maman bengi ngai na Angleterre et maman bengi ngai pour ayebisa ngai makambo ekomelaki parce que yepe autaki kokatisa nzoto. Alors, maman na biso oyo alobi nangani. Déjà avant tout banda, merci na ba abonné na biso nyonso na loba à chaque fois. Si vous abonné na biso te, abonne-toi,
awezalaka c'est-à-dire bopona adresse à malam ceux qui s'abonner na Tolobe la vie yeba que oponi adresse moko ya très bien pour awa tondi bakomoni na lamuki na tongo boye kaka pona na mika ko partager parce que maman wa yebsenga so mo ezali sala ngata na butu na yebsete na butu na kokate parce que na zape na makamso na salaka na yebsaki le matin na ko dès que je me réveille et le liboso na ko sala eza vidéo na yo. Alors merci na Washington 4 fois prêtre Washington grand pays naminique merci na yo Eric Chimano capé des authentiques Pino Agostino Massosa papa social merci na Émile Bamba de Zurich Jérémy Momana Canada merci Didier merci et merci encore on n'a pas pu les voir carte limitée formule Souka Nazomo Lisusu IP de Kokao de London. Voilà. Si je te le bela, il y a Kokata Nzoto Oyo, na monique Batu, va réagir moi et belé. Batu va bien. Alors, à chaque fois, moi, une mission, il y a Oeza vraiment important. Oeza ko na vie ya Batu. Oeza ko bakisa un plus na vie. Batu belé balinga amote. Batu balinga raming, une mission, moi, boyaka. Tout ça là moins fort. Tant que Congolais, je crois que tous un peu obligé, il y a que ça là-bas effort. Tout là qui s'appelle qui non makambo le rapport na Congolais et zandingi on a dit. C'est-à-dire sur mon émission moi mon que ça ne va pas. Émission fait mes numéro 1 plus. Autant émission par exemple bazo lamba pondu yo binde ba yo binde ba lamba on ndenge mususu mais on binde ba lamba pondu parce que formule lamba pondu ça c'est bien. Mais tant yo bi et au moni boss tout ça aussi l'émission moko on a accédé balamba rapondu na manière oyo yebelité c'est-à-dire c'est quelque chose qui est important pour la vie na yo bolimbisi eza ko baxilo 1 plus ko yeba obandi ko landa ndenge ko mekola ndenge mutu wana alambaki le pour lambi voilà donc c'est-à-dire émission fait baxilo 1 plus ko landa émission ka raté pour na eza émission moko te biso awa ata 10 personnes batali biso salaka quantité te mais to sala qualité to préféra to sala qualité que to sala quantité yango na moitabu émission ebele bon na sujet na bande comme souté mais en tout cas na Tolobe la vie boza adresse bien Tolobe la pe kama malamu oya yeme différence pena yena boke seniza ya kibiri le ba Jules Malewa na Kinshasa na beso moto bien na kantimba la moko. Alors maman a bengi ngai po yebsanga ke alobi papa nga nazaka nanga libumu plat nazala nga libumu nanga ezala na plat mais tango na bandi ko bota to na bota na mobali nanga libumu nanga ezalaka munene te mais tango na bandi ko bota ba yebsanga ke na yebaka ko kanga soki nini te soki bakanga soki libumu so ndenge nini je savais pas. Alors ça dit que libumu ekoma ko yanga munene libumu ekoma munene mobali nangai akoma ko kende ko tonga nga epai ya baninga na ye ba yebisi basi na bango tellement toza ba tokuta na chaque fois ali basi na bango musu ba sepelité ba ye ko yebisa ngai ke non tala mobali na yo à chaque fois azo finga kayo ayaka ko lobaka ke yo zali okoma libumu nene mama déjà na yebisa que eloko liboso na yebisa yo moi makambo toloba o makambo ezoboma makambo eza kotinda batu bakisa n'importe quoi eza makambo soki omoni ndeko na yo moi si nakoma ndeko na yo soki omoni ye o libumu nene mais oyebi kazalaki bongo te de toute façon nzoto mpe ya mwasi edevelopaka ntango omoni mwasi to mobali na libumu nene nalobaki yango lobi meka kosola na ye yebisa banda kosala boye banda kosala bike eloko ekita libumu ezaka sport ata basi sano sport mama mais eza raison te oboya mwasi na yo obanda kokima mwasi na yo po mwasi na yo akomi libumu nene oyebiki makambo na okamu makambo oyo na okamu bandeko ebele batia mpe tioko po
bayebi po bafinga kaye ozalaka mwindu amoi bilaka note bafinga ngana mwindu bafinga trop na mwindu funa luka solution ake koluka solution pour atelisa elongi. Entre temps produit bien on produit ya hydroquinone wana toyebi effet nango après bambula effet nango sala ya msuti ala kutu tiko taka monsieur zapena quand nous sala ngo wana réaction rapide ibandi ko beta yo ba tampon pour nini parce que yo landaki bato moko boye babandi ko finga yo ba finga ko tala ye mwindo akoza mwindo pena makasi obite ki po oiza recherche na mokili oyo c'est la peau noire po oyo eza na importance na kilo eza po ya mwindo na lobi bata pembe bolimbisaka na lobi c'est-à-dire soko obotama pembe mais soko obotama mwindo comment on n'a pas si temps yo obotama na normal lobi libungu ebimi yo obanda kofinga mwasi libumu alors tellement mwasi ayoki yango trop na libanda mwasi a décidé akende ko kata libumu akei ko kata mwasi mosusu nzambe sala yo ndenga sala yo wana je crois que nzambe mutu nyonso nzambe sala mutu amabete bato tu nzambe sala baza kitoko parce que toza créé na image ya nzambe nzambe apesi yo nzoto na yo mama eloko nini oyo yo il faut kende kobakisa lisusu ebele misusu babakisa bamabele plus tard parce que otie biloko moko artificiel na nzoto plus tard biloko wana oyo otie na nzoto oyebi sort nango mwasi mosusu namona ntango mama ayebisinga wana ndo raisonner na ba Facebook o kaka akei basala ye babakisa ye ba derrière habité ngasi mananga ezalaka moke il faut c'est-à-dire omona yango wana omoni bandeko tobetaka tolo te nzoto oyo eza nango poussière nzoto oyo eza mabele lobi ekopola ekomi bilei ya banyamwe bazala na se bankusu bakobima yo na nzoto oyo soki nzambe apesi yo eloko moko boye kobetela yango tolo te ça sert à rien mama complexe esala yo te o nga naza mabele mike il faut nakende kovimbisa mabele ebele basalisa mpe na bamabele naokondane bino te nde nalobaki awa ezali quelque part complexe bafingaka yo balobelaka yo balobaka les chiens aboient la caravane passe soki moto afingi na yo de toute façon kofinga ekangamaka te kobebisa nzoto na yo te mpo na mafinga déjà kutu esprit ya koprouver que bon je crois que basala on na boulot na bon na olakisa ba on oloba rien na olakisa bango te ya yo eza ya yo nzamba pesi yo tayi wana ye mo nzamba ye pourquoi pesa ki yo yango so ne nzamba pesi yo tayi wana yo lobite baninga bana derrière ngaza derrière te wana surtout bande kona biso basi parce que makambo ngo so moni esa mamingi pa ya bande kona biso basi nzambe ndenga pesi yo nde nzamba sala yo lobite nga funa kino kobakisa ba derrière ok basali opération batie o bakotia après mikolo epoli na mona moko bolimbisa ngai bapi okomi kobima ye na mona ngo na ba Facebook je crois que bomona yango pe mpona nini
Si vous avez bandi kobimayo, okomi na monde si je savais. Frère Jacques, dormez-vous écoutez lui aussi son yebaki na rosa blocoté. Donc ça dit ceux qui na landa ki batuana. Linga mosi na ondenga zali. Linga mosi na yondenga zali. Est-ce que moi si sois un libumune do ça dit aza sur la droit vite. Batu musunza mbasala ba ondenge wana. Basi musunza mbasala bondo. Basi nyoso bagoza ndenge mokoti. Mibali nyoso bagoza ndenge mokoti. Mutu nyoso aza ndenge mokoti. Nzamba sala mutu na ndenge na ye. Ya mwa bafali musomo batu muso bote mine batu muso bote mike. Naloba ki lobiawa. Batu misusu kutu azokende koluka po amela kisi po ya munene. Mais c'est-à-dire le monde est compliqué. Mais na grand boule tellement rabisika ozali. To beta sete awa. Ba maman soki omonoza o libu munene o ozana mabele e tolo na yoza mikie bolimbisanga pardon lobiango kaka bon na lobi kaka bolimbisa. Tolo na yoza mikie soki ndengeni nzambe asala yo bongo. Je crois que Mobalo a linga ki yo akuta ki yo bongo. Koki yo kobaki satan. Biloko ebele artificiel oto za komona ezo bebisa nzoto. Eza ko bebisa banzoto. Koza na complexité onga libo munene oki okola telon zala ndengo zali. Soko okasha mais zala ndengo zali. Est-ce que vous avez des maladies? Nga na ebi basi mususu. Azali bon plat. Mais kobota. Après, les mokomo vimbaye. Mais est-ce que yangonde kotinda yo okende koluka okatisa nzoto po sepelisa nani? Ba papa bosungaka ba maman. Mibali bosunga basi na bino. Parce que makambo yo basi ba osalango belé par complexe. Yebisaka mwasi na oite na linga boye. Pesa confiance. Pour moi si mususu tango qui est fait, pour tout ça mboka ba fait. Moi ça qui est fait ke mona amoni le bilaton yé à côté. Yo yebisaka ye maman, moi je t'aime comme ça. Ngalinga na nga boye. Nalingela na ngayo na ba artificiel te nalingaka yo na naturel boy yikola koza naturel et puis soko za libo munene mama ko banga te kokoti esprit mona mutu no te kino ngai sone te basi balinga yo basi bavanda na yo kolanda te o non te zana confiance. Zala vraiment la confiance. Il y a taille na yo, il y a nzoto na yo. Contente-toi de ce que tu as. Koluka ko bakisa. Yango moni ezako poser ba problème ebele. Te yo lingi mwasi na za lokola mwasi o wana po. Donc c'est kozo lula mwasi wana. Yebse mwasi no tin. Par exemple, ko sungo bité. En tout cas, moi, la gymnastique, et ça peut moi bien. Moi, Bani, ça peut moi bien. Et puis, normalement, il faut toi apprendre. Basina, biso ko ça la sport. Et ça m'a bêté. Et ça la raison que non, bon, voilà, yende ngazawana, akoma libumunene, akoma beauté. Oyebi, et ça la basi, pasi makasi. Au fin de moi si azali bomuneni yo tali bomuna yo te bien te soko sala yango senga nzambe pardon parce que mutu wana soko senga ye pardon bo jeta soko kutana te mais soko so finga soko so tiola senga nzambe pardon parce que azali bomuneni mazo vivre te yo lingisi ko olongola ye na mukili beko azali bomunene c'est-à-dire obanda koyebise makambo bopo ak yango moni suka
bandeko bazokendaka akangisi mbongo na ye ti ake Turquie. Namona misusu akatisa na maboko. Mais sikoyo alakisi biso photo na ye ndenge azalaka na ndenge bakati ye na yebisi oyo ya pa match. Sikoyo okokoma na ba rendez-vous tout le temps faut kendaka. Bakenda ko contrôler yo. Donc obakisi rendez-vous moko boye oyo ezalaka te. To bien ngo rendez-vous artificiel obakisi yango po bakenda kotala yo. To longo la complexe d'infériorité. Chirurgie esthétique wana, chirurgie esthétique ezali eza faux. N'endenga bien. Et à faux. Ça sert à rien. Je sais pas pourquoi. Bah tu vas comme on a niveau. Alors, d'ailleurs, comprendre que eza à travers ma finga. Mutu, omoni mutu nanzela. Oyebite logo ni sali ki pour mutu na koma bongo. Pour misusu bazalaka nangoti. Miso abotama pe basi miso abotama déjà li bomunene banda o mwana zali bomunene akola ne pe bongo eza ndenga nzoto na ye. Mais misusu azalaka na pe plat li bompe plat mais kobota après boyebi soki mwasi aboti na sima wana soka kangaki bombien te ndenge toyokaka ebandaka evimisa basi nazaka na ngapi nazaka na nga bien mama kocha souci te kocha souci te kocha souci pour ni kocha souci te sepela ndenge nzamba sali yo nzamba azoba te. Alors botika totika comportement oyo mindele bazana o maintenant na monte mindele basika asika moi si on a non monate to ba camarade mindele pe tout ça ba camarade mindele ba copain copine mindele to na bango tout ça là na mindele maintenant na okate mutu mo boye basika mutu c'est trop. Alors ngana yebo yebisa mama moko olanda ngai na causerie matingolo yo nazo sala opina causerie matingolo zana confiance na yo kobanga te mutu pa lekio azate mutu lekio azate kokanza te po yaza mwindu nda lekio yo zala pembe wazate loko yo za pembe ndo lekio azaka mwindu te muta ko sauti. Alors maman ne sali pasi tant mon émission na salaki abengi nga po epsanga ke non papa tala mobali nanga akenda otonga nga e baba camarade no ba masa pe ba kamati ba memi nango basi na bango allez et ça dit flèche aller flèche retour moi si ayoki yango tellement azoyo kango trop et ça dit pasi. Mais aye kozwa décision. Décision ngazwi nini akende kokata nzoto. Aye kokata libumu. Bato ba okufa. Ebele bazo kufa na makambo, il faut faire très attention. Bacho bambeli na nzoto, bakata yo nzoto. Na otomona mususu awa peut-être na otia nos vidéos bomona bakati sali babakisi ba face na ibité en tout cas na ibité bo luka nini donc bato bazala ba feste bazala kitoko te bana droit vite bana droit balinga bango te siko obakisi biloko wana un temps et puis si retour
ndeko mwasi omoni taille na wana taille ya kitoko kosakana te moto akosa yo te oyo libumu munene moto akosa yo te ta mosusu alibumu munene moleki ye ni kitoko ta mosusu mais pourquoi il faut bamemela yo complexe moko bosadi bazoyela yo complexe moko boye yo mpe ozwi yango olati yango parce que tout ezalaka na cerveau tout eyaka na cerveau so oza su na confiance na yo moko te oyebika ta feti yandoki ete zala ndenge ozalaka zala ndenge ozalaka eza nzoto na yo soki oyosa ndeni ya nzoto na yo nayeba mibali mosusu na Kinshasa nayebi seri mo na Kinshasa tonga moko ebima balobi yango dirabolin ozo comprendre monde yango mystique donc bato baboya monene e bato misusu balobi yango dirabolin tonga bangulu moto akei mpena batubi ye tonga bangulu mpo akoma monene donc aboyi moke mais yo sikoyo oza monene ozomona mo faux yo monene kutu osimba ta comprimé moko te ozo dirabolin wana te oyo monene normal siko ye oyako oyo akende koluka yango toyebi ebele bazo badiabete ebele babela badiabete nayebi makambo na oloba seple na oyo nzambe apesi yo il faut tosungana boye yango nalobaki omona bajanga bémission boye bajanga makambo ya boye omona motu moko aleki afingi ne yo apozoloba bongo mpona nini oh mais non nga fona kotela nga na defandaka bato oyo bafingaka c'est-à-dire bafingami nde ngai nakotelaka bango comment faut finga mutu tant ozo finga mutu ofingi etala yo oza mwindu lokwa likako ya okenda mwindu lokwa likako mais namona pe batia biloko moko c'est-à-dire mwindu nango mpe kotransforme yango mbala moko mpe nakomisi yango mpe joniko bon nake koluka asepso nake koluka mbi soki ambi omoni donc c'est-à-dire ocontribuer na nakobebisa vie ya mutu nasamba ko minene fo bakekatanga makolo yo nana yebisi yo makambo kosala ngo te oyebi bafemme africaine bandeko na biso ya basi na Afrique nzamba apesa biso richesse moko alobela basi tout nzamba apesa bino richesse moko baafricaine boza kitoko ya kosakana te bacongolaise moto akosa yo te okende kobakisa eloko moko boye te moto akosa yo te okende kokata nzoto tomona basorte bandeko na biso bakokufa ndeko aki kokufa mpona nini mpo bakomo yebisa ete yo poko monene makasi oyebi na Kinshasa so esi moto akoki monene abi nzamba osala mais na poto so esi moto keno oko monene ngako nakondi yo dosali so oyebisi moto akondi moto asepeli mokomo so nayebisi mwana mwana yebisi na bino ta grossi oyebi mwana yebisi ngani abi nanga imagine moi je te dis ça on se comprendre. En tout cas, bandeko partage moko très important pour nous yebisa ba maman oyo nzoto na yo développé oyo libumu na yo comme munene kolata complexité oza bien ozalaka bien ozalano bien ozalano bien ce que libumu ngo c'est ni donc okende okata nzoto no po babino kino oza libumu nene donc okende kotia yebaki oyo nyonso ozoki kotia na retour nango ezali alors retour nango soki ekokute vi na yo
obi combien batia chokolo bakoma recruter bandeko bo tia chokolo limbisanga na ndeka mabete ya oh même si tu dois tia ba chokolo mais moi mnaki non berreur mususu auto salaka na Afrique na poto oko sala ngote na Afrique mususu melaki périatin super appétit mususu ya nani mususu comme no ya nani na bosani kombo nango bakoma ngo ya o mela yango mais tant on a mikili on raisonner fallait qu'il pas et là mususu que c'est baby on récupère un soutien imagine ce que nous avons normal OK bakata on soutien on récupère un soutien c'est fini donc au baby si nzoto na yo pona ko landa bilanda landa pona ko yoka bi yoka conseil gratuit c'est apprendre à laisser mais je crois que les conseils moko et ko sunga yo ndengo zalaka wana taille na yo ozara bien surtout à maman oyo libo munene nous aura bien la plupart pas basi am so tali bien ba on so basa ba ko minene siko to boya basi na biso pour ma minene so nzamba pesi yo ozano so libo mu plat jusque là encore libo mu plat ko nzambe mais ezala sujeté ya ko banda ko finga to ba ya ko banda ko tonga ça sert à rien. En tout cas, ba maman na yé penza mingi de ko sona bino ko yebisa bino ki vraiment mutako sayote ko baby sanzoto na yote. Contrôler kaka ko lia. Contrôler ko lia. Mingi pe ba mafuta. Ni ba mafuta oyo ba mafuta oyo. Yongoni ngai mingi na yana utu ya mobiloko sec ba mafuta oyo balambi biloko mafuta banini on va biloko trop gras banini il faut éviter biloko mususu pour to yibanga ngote faut ko éviter ba maman na basi ko yokingai koza na complexité o libumu nene o soki nini bo so libumu nene so esali nini o bominani yoko to na chance ozali bomune ozana no bongo bosko soki aussi au leki étape wana c'est-à-dire esali yo faux au sauter étape wana okei ko katisa siko libumu yebisa ngai okomi une étape siko ya ba rendez-vous na benga ki ngwa rendez-vous na benga comme on dit rendez-vous comment on équipe na benga ki awa rendez-vous artificiel. Donc, il faut pas contrôler, il faut pas s'attendre. Tout contrôler qu'on lia, ce qu'on lingi li boumouté, ce qui boumouzo ça là au Sony. Moi je crois qu'ils ont les gambas Sony. Mais ce qui est ça là au Sony, contrôler qu'on lia, contrôler qu'on met là. Et c'est lui. Mais celui déjà, aussi comment les boumounene, comment on n'a pas cité, c'est pas la fin du monde. Non, on a basé sur la table, ceux qui gagnent, ceux qui n'ont à latina épée, à latina. Alors, ça fait quoi? Je préfère 1000 fois. Ceux qui ont les boumounene, la tata gagne, wana, gagne à papi gagne terre, gagne à balata kawana. La tanota yango, qui aussi permettre ya kokinde ko se faire opérer otia ba mbeli na nzoto na yo na volonté na yo ça dit OK ne ko baby sa nzoto na yo et puis on ezaka la vie la musu ba katsa ko ba katsa soki estomac bato ko salango bon moi to condamné bino ezate mais on a la sali yango te ko salate salate au ben de ma maladie mon boye au comme de ma gamme mon boye ti bon admettons au que quand nous autres lui on est dans le lit ça peut arriver au quand nous autres lelo
lui mon nango eye nango lisusu siko ok so kat c'est-à-dire yo komi no kata kata okomi no faut kindra ba kata ka yo nzoto donc otikali bongo na vie na yo et bon ko sko ba osala ngo faux dormez vous écoutez lui au frère Jacques donc na le cas pour na maman moko na ngawa que maman comme on n'a pas cité Coco dit ça complexe d'infériorité pour aux alaba bien. Aux alaba bien, on ko sota na ngoko sa. Na la kosi yo ki yo comment les bomuneni surtout loko wana eloko zo finga mutu. Ata betia mo kara mais lera okende. Te to okei ba finga yo les bomuneni okei vanda benata mo meza ngaite. Nali bomuneni meza yanga eza yo te. Donc il faut savoir minimiser mamaka mususu. Oba fingi yo o sonne il faut savoir minimiser. Ndelo ba que les chiens bois la caravane passe talanzela na yo. Somba no lingao déjà ndenge wana. Ni na lisusu. Et là, il faut bâtir lisusu. Je crois que Toyokani, kokende ko sala makambo yote na obonde la bino. Na obonde la bino. Oyiba tu misusu, banzo tu msusu ezaka sokara azoki pota e bande ko vimba. Je crois ba tu misusu banzo to na baali. Na omona mutu msusu mona elo mu vimba ye, elo mu bima ye parce que si vous imaginez, voilà où tu as l'hypota, et aux autres par hasard, si vous avez commis ça, place moi répété, bah place belé. En tout cas, maman, na les na causerie matingolo pona yebisa yoke. Muta ko sayo détail na wa ngoli bumuno wana. Beauté no yango wana. Ça l'effort que et il y a le soumounité, ça les pour y a soumounité, ça dit moi bas sport moi banini, mais makani sikuto ke ukata nzoto wana longola nongo. Pour y me mayo na liwa. Et bon ben de lo ba maladie belé. Contrôler golia na yo. Régime alimentaire non faut contrôler en haut. Contrôler go melana yo. Taloba ki awa, moi ba boisson surtout ba boisson sucrée. Et ça m'a bien makasi. Bon nzoto. Contrôler yango. Sur l'année conseil au monde a bienaki. Contrôler yango. Kolia kate o remplir ventre na yo, tina santé. Kolia penate po tonda makasi, lia ba rapport aux ala normal. Kolia po tonda makasi te. Komele belé te. Naba ajoute au comment ceux qui osent contrôler surtout régime alimentaire te. Ils en mabé. Po na kolia ne no baki ba mafuta msusu to sombara awa, mafuta huile oyo. Oyite basaki on nini? Tomo yoka do cholestérol, oh nini. Donc tout ça, il faut qu'on évite yango. Alors maman, muta ko sote ko za libu munene. Ça fait partie de la beauté na yo. Poza libu munene te. Obo tchom libu munene. Oza libu munene te. Ozo ko la nzoto zo munene, libu peko munene. Mais sikoyo, il y a mon effort et quand il ça au souci, il y a mon effort memayo. Ok, donc ça la chirurgie esthétique et après pour la conséquence dans les années. Je crois que tu es au merci à nous Mandeko Bolandi Bisso. Maman Oyo, au tout ça dans vidéo Oyo, Benga Bisso. Je crois que na téléphone, tu reçois ma camus on a le bien raté. Ndengi nzamba pesa yo o ba fesse na yoza Mickey. Donc, c'est-à-dire, le monde on a évité. Moussou ba feste ngaza mine funa ki katsango. Mais nana zo tinda yo makambo yo. Nana zo kosa yo. So mo bal no anda ku mutawo tindo makambo wana.
Misusu baza mibala ndako andimi hein. Donc on monte à mabe. Bolimbisanga pardon. Bato basala yango quelque part bolimbisanga mais na lobakaka. Si on n'est kenda ki on a soso ko akufi. Soso ko akufaki. Au perdre moi si na yo pour en tout cas merci. Na bilonyo so bande ko bolandi biso ezaki kozeri matingo ezaki très important sur le sujet parce que le sujet moko oyo ezako eza trop complexe bato ebele baza babungi nzela bato ebele baza susu na confiance ya ye moko te asu na confiance ya elongi na ye te asu na confiance ya nzoto na ye te. Parce que tellement mon Dieu la sala tout, allez. Bah, ayo qui peut l'isolo qui kuna bakati saka yepemba ki ko sala nangote à bon attendeur. Bilongo bakisa. Merci. Tolobe. La dimvula. Mère Katinseka. Yoka. Yokela ngai Maria. Rosa salisanga e dina kokondo pamba monie nakovanda ngai moko na ndako ya ndele mama nalembie zonga tozongana nabanzaki kozonga e nabanzaka kozonga e mama poto pesa na kilakanga na yo e ezalaki ya diete obibie baloba na mokili yango esika ezangaka te odie mpona moto yo balingaka na motema moko oyo balingaka sans fute makambo na bango bawadie na baloba na bango ozalaka e mwana mama yo na kopo na ngai ozalaka se elili na kati ya mwinda Adonai Lukulu, Oton Lukulu, Edo Kaungu na Genève, Yoka. Kandate Suate, moto na moto akipe makambo na ye. Chris Apera de Switzerland, eske na fini? Maluta mfumu nsuka na Suisse, Zeferino Veta na Toronto. J'ai tout l'offre d'identité à Genève. Batu Kwani Niajon. Maruski Fuma à Genève. Romain Mokia dit Genève. Yokela ngai Maria. Rosa. Salisa ngai. Dina kokondo pamba. Monie. Nakovanda ngai moko na ndako ya ndele. Mama. Nalembie. Zonga. Kimbo Star numéro 10. Nabanzaki kozonga e nabanzaka kozonga e mama poto pesa naki nakanga na yo e ezalaki ya diete obibie baloba na mokili yango esika ezangaka te odie mpona moto yo balingaka na motema moko oyo balingaka sans fute